Yo fi ozwaka te oyo osisa banganga nyonso braza taka okufela na mobali tellement ozwaka te donc nga na obeta lisolo ya be tant catholique ata na beti ya Lucifer intention ya koenregistre bato baosula na leki na ye ozwi enregistre opanza okanisi ozwi nini ozalaka santa naaka santa naaka boye donc nakisi na nzambe na lifelo na lola etali nga donc yo loko ozwaka te na préféré pena ya nga mpo nga nazwaka sikoyo yo ozwaka te lokolo kilo ya kindoki sikoyo nayebi te bakisi oyo osalaka wana ozwaka te na nga kuna kenda epa abe mpo na prie nazwaka sikoyo nayebi te kisi ya nani eza valable na préféré ya nga sikoyo neti boye nalingi kutu question to babenganga tunaka question na finge nde naofinga bato nyonso bino kutu nde boya bandoki na sese bokenda kutu kokota pena bokutana na Lucifer bolala na milimo na batemple boaku bandoki bolala tina basimetiere mutu abeta masolo na bino aza te donc soki nga na abeta ku ya be azala occultiste azala nganga nzambe azala nani tant que nga na posa solution makambo na nga na étant catholique nakokende epa abe donc nayebi te leo ni bomoneli yango grave likolo nango bakombo na tie na kati wana ye na banote donc mutu atuna nga te ke lifiotolo so yoki nde no na yo otuni nga otuna wana ofinga ye na pandi bavoice donc naza très à l'aise kutu nasali voice oyo nde mpo mutu auti otuna nga balobi kobanda oloba na nga comme nabebani na yango nasali bavoice oyo je suis très tranquille trop même elongoli nga dollar te elongoli nga bijou te elongoli nga kimukuse na nga te elongoli nga nde na viva bien te donc so bozo craquer pour na pasi bozwaka te en tout cas franchement boluka ba adversaire ngai te po bino mo bosisa banganga tellement kiseke na ne toine bwana ngo te bozwaka ka te pesa bino kanda na mutu aloba mambo zagala na mutu aloba mambo be na za ndoki nga ke luka lobiko na ko luka lobiko peut-être na ke ko tube la pona zwa lumière donc na luka lobiko na luka kufa na luka nini eza vina ngamo na luka vina ngamu muta luka vina ye muta luka bolamu na ye donc na lingi kutu te muta benga nga pata punya na zala na 18 ans na zala na kisi na kufa na ngo etali bino te o amoni ke kisi na ngesali passe a bloquer ngai etali ngai te na za très à l'aise donc niveau na à l'aise borondi mate na rosa sata fête sous lobby ata na hôtel du fleuve na tranquille mitema mabe bato likundu bato aketo yon bozwa te yango bozozwa te bozwaka pe te nga kutu namonaka be bongo bino bomona Lucifer en personne nga kutu abango ata za muta science mais namonaka ye abe bino siko mutu bomona Lucifer na misusu abo préféra kolala ta bokeba na bino nga kuna nazala nanga mutu te osoyi likamula na za kuna te mutu opiblie osali erreur opiblie mutu aliboma folle na mukolo te salinga nisho ni fran na liboma donc opiblie mutu okutuko asambo ya bajete ta musu oyebi nga bien te yo mutu opiblie wana po enregistrer nga uta to pibie nga mutakala ekoswanga te je m'en fous moko bondima te donc mutu aliboma plus ke nga na mokili azala te alors quand bosaba makita na bino wana bokeba tofingana na bino pina olemba te et puis wana pena ya domaine nanga na uta banda na bino bana ba yolo yo kutu dono olinga na finga yo kala te so continuer oyoka ba voice no na ebisi o déjà no fingo pena réglementaire o regretter zana sabno po tema boza ce qui peut belé ce fait neni na ebite moni nga na ko kate pa Lucifer tali montu te siko différence ngai na bino ba fio o cha bino ko songe po bolo mama nga po so bo bimi mo no finga bino na ba o ba ka tsata nkombo na bango no finga bino mabe ya osakana te donc nde naza bo na bino ba demo wana bokenda kana nga kumna tangi kombo abe donc na ko yebisa bino siko ke na ko tika be na kate pa Lucifer etali montu te donc bino ne boyoka ba mamna bino bo sisa ngo bino mo bombenga nga te naza très à l'aise na bomini tata na bino na mama na bino donc so na kembo na be pona mamuna nga etali nga na ko kembo na pe Lucifer etali nga bino kutu mbwana ba sewa na nde bozawa na misusu bandoki ba lesbienne misusu na mona na ba Lucifer bozati na ba cimetière donc boti ko tami na no piotolo songe na mambo ngai ona olo ba kumambo ba be bandoki santo bon tu comme na che comme na yo ki non na yo to prénom na yo prénom na che yo monde comme na saka bongo boni muzoba bo oh me ko tu na question banane non finga et puis la publier mais prendre déjà le fait enregistrer qui santa ils ont déjà problème
Hein? Le fait déjà d'enregistrer. On a intention nini alors? Hein? Oh. Brenda. Et puis aussi, on sali ba capture on a notre solo li donc preuve ya bongango ya wana. Nakenda nangate. C'est une façon de parler nakenda nangate. Na yebi pa wa Charlie nakenda te ndé réponse na pesa ko pe yangwana. Na pesa ko no bi nakenda mais nakenda te. C'était une façon à coaider yo. C'était vraiment une façon à coaider yo que notre yo a déterminé. C'est pas ça ils ont et le ba yangwana te. Et alors? Bon Brenda ngai madoni nga publier et nani kende no ka funda no kaka. Kende no ka funda na obo samba. Ah Santa. Santa nga pona nga kende ka funda na obo samba. Pardon. Na ndenga mabeto lemo samba bino boye. Il faut que la ezali kambu kutota ya nani wana tezali kambu ya muto a publier ndelika. Mais muto a publier nga yebi na ngai yonde muto tindela ki conversation na bino na madova yango ya publier yango po ye madoli na publier ki. Ya si on ngai ko na publier yango te. Nga madoli je n'ai pas publié. Naza na nga na temps wana te. Kala oyo tindela nga ba voice wana na koki ko na ko publier yango kala wana te po soki na sala mambo wana. Na tindeli santa lobi na mutu na tika apart santa na tika lo tindela mutu te na publier pe loko mais na ga clair na lobi ko tangu yo lobi na nga tangu allo tangu tanga ke Ah Brenda ozo oh wana yebika yo moko so otindela ngo ka ngai olobaki olobi na nga bebe Jo te olobi na nga bebe Jo na tongo oyo yo mutu olobi na nga bebe Jo mutu alobi bebe Jo mutu alobi ke nga mutu na tindeli yango tu as cité le nom de bebe Jo ce matin tu as oublié oh yem tatindela ngati Nzambe nazana ni problème na yo santa nazana ni problème na Madeline nazana problème na muté ndenge kutu yo bengi nga lobi kale même lobi na butu wana nga na bengi Madeline na bengi Madeline non non ozanga na mambo oloba mambo ngo quoi pourquoi c'est non mambo et repasser entre vous ndenge ka bati ba sola makambo oyo ke rozoma mambo ba do sola bozongisa bozala ngate siko ya mwana eboti makambo c'est ça maintenant le problème mutapandi ba voice wana eza nani naza na nga na temps wana te telefone na nga yango naza na temps wana te kala o nga na zwa ngo pona nini na panza ngo te makambo o belenga na to solola pona nini na panza ngo te na ozwa ka yango naza na problème ni na santa ni na yo na ozwa ngo na panza ngo pourquoi santa naza na problème na ete yo même mo copine na okuna na yebi ekutu te na opanza ngo nanu na nde nini na osala ngo pona nini pe eza portable téléphone à mutu na ozongo na bandi okisa batu non Brenda ay du coup yo zwe ngwale donc préférer no salir na ongai ah ngana salir yo mais ya bonganga te mama ya bonganga te bo
bokoko na bonganga eza différent Brenda bokoko na bonganga eza différent oh e bonganga te nga nayebi ndako nganga te nakota ndako nganga te nakenda yango te nakenda yango te nayebi na ngango te bokoko oui vu ke bande koluka ngo ya liboso ya koluka ngo olukanga te oluka ngai grâce ya kuta azwa ngo azwa nadi bilongo eutaka Lubumbashi apesa okenda otiela mobali na o bon siko ngai na yo bonganga oyo tokendaka ezala ya o wapi Santa naoki mutu esalinga pasi makasi nde naza boye nzoto eza bien te mutu esalinga pasi makasi nde naza boye je ne sais rien dire na makambo nyonso ezoleka oyo on est déjà tous salis donc je ne sais rien dire je ne sais vraiment eloko te ya osala na minute oyo poto nzambe nga mpe bapele ezokota awa moyen te Désolé en tout cas. Désolé, voilà, tu pouvais même m'empoisonner. Donc, sympathiser et comme de la bonne, on a zémi et pas de bichou. La famille n'a très gentil, ça qui nous trop bien. Mais dès qu'on enregistre, tu pouvais m'empoisonner. Le problème, on dit, ça là, le problème, quand tu es poison, tu dois enregistrer et puis aussi ma conversation nanga otindeli Santa pour Santa a publié ngai et après ça fait quoi tala téléphone nanga nde ko tana ba message na bande ko nanga ba obenga ngai mais non Santa kasa a publié ngo pour na nini pour boule na yeke ngai nde mutu na sali mambuana yebisanga nanga esiko na tongo oyo maka mosusu ebimi ezalaki lokuta nani Brenda wana nga nayebi te c'est ton téléphone à toi na oyeba ndeni. Et moi, c'est déjà préparé. On doit nous le téléphone, WhatsApp, compliqué. Ça, on s'allait là, on s'allait, on a niveau, on publié, na photo, la conversation, on s'allait là, ils allaient rater, Brenda. On s'allait là, ils allaient rater, Brenda. On s'allait là, ils allaient rater. Bah, ça, la bonne montée, la bonne montée, l'amitié. Bien, on va dire qu'on a madoli. Comment est-ce qu'on s'allait, on y va ça pour eux? Pourquoi sali bango santa kende ko funda ebo samba kende ko funda ebo soma réputation mninga te osali mabe nani Brenda osala bongo te makamuna bino mi bale ko sololi ozengo
kenda osali ba propagande na bonganga côté otia makolo bonganga yo mona Madeline Brenda yo mona ndozana ota vina ondenge ezate vina yo mona ndenge ezali ota la ta ndenge ezate boni boeko makambo kala boke ba buninga ke yiye bosala ni mama bonganga yakota makone ya bonganga côté nini osala na ngoza ba preuve nango Madeline abendelanga osalelo ezalaka te Brenda osali eloko ezalaka te baoyo nyonso baa baninga sante aza camarade ya Madeline yo oza camarade ya Madeline bizu toyebi ete mais Madeline oza courage oloba mama bizu ndenge nini osila nto yayebi ete au moment où yo kobetela Madeline masolo ya bizu oza camarade mabe Madeline ayebi bizu te obetelaka Madeline masolo ya bizu mpo na nini okozala méchant style ya niveau oyo Brenda Santa funda ye bosamba ezalaka te Madeline aza ba preuve nyonso funda ye bosamba poni koza motema babeti na niveau oyo Brenda nga na oya Lubumbashi semaine prochaine nani bisu Madeline pot nani Brenda tonga kopa Madeline c'est une méchante aza mabe Madeline aza poso aloba mam nyonso te parce que Brenda obimisi makaba mabe oza mabe Santa atonga Santa na ora mutu pasi nzoto ezanga bien te nzoto ezanga bien ata muke te Brenda na obloke na nga osiko te nata no nasa no ba voice na obloke na nga osiko te Zasko na yebisa bino bomenga nde naza bo je m'en fous complètement déjà kutu Santa baloba na kisi nga kutu na beta ta masolo ya bena lumière étant catholique to recevoir lumière sikoyo bongo bino mutu misusu kutu bosala bakisi oyo ya niveau ke ya kosakrifie na bato nga na beti masolo ya be ya catholique ndeti navandi boye ça me fait ni chaud ni froid naza très à l'aise trop même sikoyo mutu enregistraki oyo na intention asala roi ki anu yangai o tapé à côté o nu yanga ta moko te zana betela bino mbula ni ba ofinga nga sirène j'avais 16 ans mbula ni ba olobanga na kisi j'avais 18 ans donc lelo soinga na beti solo ya beza ma bete po oui naza catholique na kendaka na prière na ba be oui non comprendre pourquoi déranger bino kutu bandoki o bolala ba place o ba olala te bo sala ba kisi kutu bino bo sacrifier na mabumu na bana na batu siko so muta beti li solo abesali nini likono na loba mambo na obeta na boy d'interprétation na chekoma mutu te non na ye na poste non na chekoma mutu te tant que na chekombo prénom pamba sans non na poste non mutu mota benga pona ofinga pena mabe na ofinga comme no bozaba jalouse bolekela temps bino pona bino bolinga bato ba vivre bien te bozwa ngonde bozwa Santa penda na kekisi na kanai équipé mutu te midi chez personne alors or benganga pour qui commone no ya prénom ya pamba sans non na ofinga yelo wana boma mutu Violette na yebaka te yo soza na problème nanga soko yokanga na sango bato ku batonga koti lelo na ndimi te yosala bango lukela bango ba problème nongo lukela nga omoni ngane na vanja na intérêt ofinga Joël te de 1 Joël Kambembo so na pesi exemple na ye yo ka ba voice bien avant que ne ki song na mama batu so na pesi exemple ya Joël eza par rapport ya chirurgie Joël a yebi ke faki akeko accompagner na Turquie ne parla na ekoloba Joël kuta sala chirurgie ye wana bota azali parce que parce que lo bananga santa comme aussi ko bota te so kati libumu oyo bota te j'ai donné l'exemple de Joël parce que yebi ke nazo soigner makama chirurgie pour te voyager maman bino mo bo vanda na Joël botonga kutu ye bo silise lo poso ngana na tonga Joël te Violette yo likamuni na mamu na ngai ngano to sona te to bunda te ozongele nga te pani po toute explication bien OK de ko luka o sela nga ba complot OK de ko loba ke ngana loba na Joël na intérêt loba na Joël te na zalo ko abino te moi quand je parle avec quelqu'un loba na soigner na motema moko na ko tonga mutu o ngana sola na e bien te Joël asalingelo te je n'ai aucun intérêt ya ko loba quoi que ce soit nga ba force na lobi na yoka kia muti ba kisio ba fi ba kenda ka bino nyonso muta ko mentionnant azate muta mta sala choix na vie na ye naloba abe Lucifer tout c'est ma vie
mais botika kotia makambo ya Joël awa au moment ngana m'adresser à Joël te natika ko fingete Joël ayebi ke fa ki ko accompagner Santa alongola ba grâce na libumu ngako to Joël oboya na kata ngabi na okata ndele ki nanga so tu nanga Santa so kati okobota na bi Joël a salatai ye wana bota za bien. Ezaki exemple par rapport à chirurgie na lingi ki songi te na makambo na nga mama pardon Violette Ovanda wana omona nga na tanga komote so lingi ba yoka biso ba yoka biso ponga na banga mutu te to finga na nga na kitoko nani Violette bima na nzela na nga na bima na lingi problème te Violette ne me cherche pas de problème ovanda na foyer non yoka nga na tonga yo te bima na makambo na nga kisongi songi so botika na Joël na bo tonga ye bozala na ye pe botonga. Donc, on a intérêt au temps de Joël T. Donc, on a l'ingité, cela m'adresser à yo pour Kamusinga. Misuba Tikali. Brenda, allô? Ngai na yo to sola makambo ya bonganga. Ngai na yo Brenda to sola mamba bonganga so na yoki na pesi yo peso ko yoki opesi nga madolini to sito kenda na inde tina nda kwa nganga. Moko boy. Siku ya bonganga te tolo bango na kombo nango siku ya bonganga oh Brenda nesi ya wapi nganga nini o ngana sito kenda na yo Brenda à part bokoko zakala a oyo senga nga 2 fois ça c'est la deuxième fois première fois oyarati na ndaku pesanga na bite eza bilomo utaki Lubumbashi zwa yango zakala a ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. OK siko bonganga ya wapi kasi na oya bibale oyo tali ba capture ba epanzani o Brenda non. Santa accepté que yé mouta publié ma loline. Si quoi oh nous sous c'est bimi on est où tu as. Brenda siko na lobi boye nga na opposer oka ba question oyo kaka oyo moko lobi ngai na yo tukabwana ka ba makambo ya bonganga so oyoki oyebisinga nga na yoki na yebisi yo nganga nini o nga na tolongola makolo une de ngai na yo tokenda bonganga Brenda po o aza sali na minute eza ngai ba capture na nga o nga na to sololaki yango wana eza na ba téléphone na bato. Brenda, allô? Ngai na yo to sola makambo ya bonganga. Ngai na yo Brenda to sola makambo ya bonganga so na yoki na pesi yo peso ko yoki opesi nga madolini to sito kenda na inde tina nda kwa nganga. Moko boy. Siku ya bonganga te tolo bango na kombo nango siku ya bonganga oh Brenda nesi ya wapi nganga nini o ngana sito kenda na yo Brenda à part bokoko zakala a oyo senga nga 2 fois ça c'est la deuxième fois première fois oyarati na ndaku pesanga na bite eza bilomo utaki Lubumbashi zwa yango zakala a ce n'est pas ça. Oui, c'est ça.
Ok, siko bonganga ya wapi kasi? Na oyo ya bibale oyo sali ba capture ba epanzani oyo. Brenda na ndenge na ye okosoka makambo wana munisipio yango ebengaki mpo oyoka ndenge wana osola mabonganga ya babe alors yo nde panzi mais kwa sikoza Brenda, eh? Non. Santa accepté que ye muta publié ma doline. Sikoyo oh nusu se bimi wana uti wapi. Brenda, eh? Siko na lobi boye, nga na opposé oka ba question oyo kaka oyo moko lobi. Ngai na yo, tokabwana ka ba makambo ya bonganga. So oyoki oyebisinga. Nga na yoki na yebisi yo. Nganga nini o nga na tolongola makolo une de ngai na yo tokenda bonganga. Brenda. Po o aza sali na minute eza ngai. Ba capture na nga o nga na to solo laki, yango na eza na ba téléphone na batu. Devant Dieu, ça la sincère. Nous avons battu. Usuyokanga sota lavani quelque part na fingio to na koswana na swana na ba usoka na swani sa o madoli ngai sota personnellement na sala yo nini po Voilà ba. soki kamano branda ko akobenga yo ponga zo solo la na bango par rapport de batino so ba solaka aso enregistrer nga ou bien abengi yo o enregistrer na Kishasa alobi abengi yo oyo kake abemo asa na levert santa nenga zo loba yo koto zaki o enregistrer nga de ko publier na photo wana ya 2015 madoli Santa kapent so sisi obisi ngai na loba loba na Omer madoli naza émotionné et bonga mutu to netingate Santa tika na yo ko bimisa souffle na yo tika na yo mère tika ko c'est Brenda qui a fait ces ba blague nyonso wana Santa nga so yo kanga na ba rumeur to ko telema ko swana to ko sala boy Santa nanu tina sala ngoti na ko bana ndenge nini yo oza na problème na ngate copine place Brenda vandi kuna na ebiete Brenda memmo naza na problème na yete Santa ngai madoli nakobanda kosalela biloko wana ndenge nini Santa jour oyo bosola na Brenda oza na mémoire eza frais rappelle toi est-ce que abengaka nga moi j'étais là Santa mais alors vas-y réfléchis ma chérie eza na enregistrement moko appel ekoti bato oyo baétudiaka baenregistrement basi baétudie balobi c'est Brenda qui a enregistré et non mutu oyo Brenda abengaki nde enregistré non Brenda enregistré na téléphone na ye merci ndesko atindelaki yo madoli ndesko atindelaki yo Santa atindeli ngai te Brenda aza lokuta pourquoi nauti ko rappeler nanu ngobi maman est-ce que jour bo sola makamna bino nga na ye naza na Lubumbashi te je suis à Kinshasa okoloba ki obengi nga pourquoi okosa pona nini Brenda yo banda kala depuis des années tu as cette habitude ya ko enregistrer ka ba appel ba nini ba na ba conversation ba tout tu le fais okopotanga buzo ba modèle wana pona nini nauti zo ba voice na nga o na ndo sola na tantine mo utana bazakala a Lubumba nani Kisangani vu que banda koluka ngo na komeli nga na bi mama ba oteka biloko eye boye na boye atiango $100 au moins na osola na azwa au moins 50-50 ozo comprendre nga na moni ba conversation wana batindeli ngango na ba enregistrement na ngai nga na bi bon siko yang mais ya lobi atindeli yo ozo yoka Santa ozo mona ke Brenda lobi boye yo abengaki yo le jour là oyoka ke abemo boye za mabalo kutata sala pela ba prière makasi sa makasi na ba délivrance et tout on a des problèmes dans des familles on a des problèmes on a tous des problèmes mutazangi kambazala te
soki pasteur na moni ke koko soto baprofete ya lokuta donc ekomona place Oui. recommandé nga Oui. papa ami na nga tu dois voir cette abbé Oui. pour les problèmes que moi j'ai siko ndenge ezalaka mwa pilipili otie bafashi banini naotya pilipili na nga brenda alobi boye ntango nga nde tosolola abengi yo yo nde moto enregistre mais nga ntango na enregistrement oyo place ofo na ntina balobi na nga se brenda ki ma enregistré de 1 nga naozwa avion lobi naokoma lubumbashi lobi nga naokende lubumbashi naozala brenda na parke ya lubumbashi naotika lobi Santa, est-ce que nandenge omoneli makambo ona après tout ça oke elekeli nga na okoyamba na bandeko oke estoma na nga pasi na butu namoni bapele ebele na ntongo alobi yo mutu enregistre ngai Santa ngai yo moko au moins au comprendre que non ce n'est pas un enregistrement. Après nene koyeba ngo ntongo basali dis-moi un peu Santa na oto yebise sikoyo nga na lobi Brenda ozokosa pourquoi kosa likambo o inventer mbala mo punda la mkambe botongo boy Madeline boy na boy pourquoi mais yoka pourquoi kasi yo nga na atindeli nga biloko nokona publier Madeline Brenda lobi nanga ke yo banda kala bosola na makambo bakiti oyo ayokisi yo mpona bolamu na yo nazoloba makambo oke nazo enregistre koma yo ayebisi yo bolamu mpo kenda te pa abe wana na baproblème nyonso oza nango oparveni kobiblie yaya nalobi Santa loba biloko oyo bosona Madeline bakisi oza nango alobi nasala na bitindela nga na opiblie atindeli nga avant nga na piblie na bengi yo so omoni apele na nga non nandoka bien te namoni bapele ebele kaya yo te na ebele ko nde na bandisi koko apele banda 5h30 oui même pas nazoka nzoto bien te estome ezosala nga mama na pasi namoni bapele ya Josepha ya Lima ya nani tala bapele ebele nandio rapele bapele banda 5h30 nde omona nga boye depuis 5h30 naye kotombe na numéro moko boye ya 34 na rappele yango tala lokuta tala lokuta yango oyo mbuma eza tomate panzani na tongo eza nini ifalaki nayamba bapele na butu nazokoka te nabi nazwi ku telefone natie na silencieux vu que j'avais mal na ndoka nzoto bien te excusez nazoka nzoto bien te na bandi rappeler na rappeler appel à Brenda téléphone eleki te naye ko rappeler numéro moko boye oyo l'ancien appel oyo ya copine na Brenda naye ko rappeler yango ya 34 ndayebisinga moi c'est Bijou allô oui nazoyoka moi c'est Bijou Bijou naza na Madeline awa ntango ngai makambo ebimi natuni Brenda alobaki nini yabengaki Madeline asali nini bovandaki bino nyonso na veranda bandoko twa yo na Brenda na veranda epa na ngai Brenda abengi Madeline na telefone Madeline azwi enregistre Brenda oyoki enregistre nga na enregistre makambo na bino oui ma chérie osalini opiblie wana Brenda siko nga nayebisi Bijou ntango baétudie baenregistrement na balobi c'est Brenda qui a enregistré à part wana je viens d'appeler Brenda ce matin ayebisi ngai boye alobi yo yebisi que bébé Jo mutu atindeli yo alobi yo ngai nde mutu na publiaki yango so ngai nde mutu na bimisaki ba voice wana soki bilo Brenda mutu azoyebisa ngai na stongo oyo tosolani na telefone na camarade ne oyo ya Bijou yebisanga nano yebisanga nano Santa kotisa ye tokoma 3 vraiment oh Seigneur Jésus mais nani allô oui yo olobi obengaki Madeline nde Madeline enregistre Brenda
ba audio wana o nga na yoki o. Est-ce que eza ya enregistrement ya appel? C'est faux. C'est faux. C'est faux, Brenda. Na yoki yango lisu bien eza enregistrement ya appel te. Nga na benga nga na yebi ndeni ke bo sola na Lubumbashi soki ndeni so ndeni o ebango ndeni. Eza ya enregistrement ya appel te. Na tuna adresse nini? Adresse nini? Je suis dans mon tellement oui. Oh, mais na lobby Brenda. Nga na royeba ndeni ke bovandi bozo. Nga bengi nga ite. Et puis façon ya enregistreur wana o nga na yoki, ce sont des enregistreurs au bouton ça là sur place. Et ça ba enregistreur au bouton ça là sur place, ce n'est pas que mutu abenga enregistré, non. Na yoki ba enregistrement wana, et ça ba enregistrement au bouton ça là sur place. Ce n'est pas que mutu ça là ngo ya appel, non. Et puis Brenda, ozwi ba conversation ya ngai na yo, otinde Brenda tindaki ba audio makambo bele wapi? Ba audio nini nanu? Ba audio nini? O nga na otinda o ngai na yebi te. Audio nini? Oui, oui. Ngai nazalaki te ma chérie, arrête. Tika na yo, na lobi boye. Bazwa ba appel wana, ba audio wana. Boyo karango très bien. Ce sont des audios au mutu enregistrés sur place. Oh ba herbazo solo là. Et ça y a que Madeline a bengi na appel et tout na enregistré après na publié. Dis-moi un peu. Et le retour ils a d'intérêt na nga Madeline. Na kozwango na enregistré pourquoi? Pourquoi faire? Non ça bon pourquoi? Oh. Zo ba audio on a beau réaliser ngo très bien. Zo yango oyo boyo kango très bien. Mais si qu'on soit batali ba enregistrement wana. Na lobby boy Na lobby boy. Na lobby boy. Na lobby boy. Ba enregistrement wana. Ceux qui toyoki yango très bien. Ce ne sont pas des enregistrements. Oh ba enregistré na pamba boy. Na appel non. Ba enregistré on a appel T et ça ba enregistrement au mutu a enregistré sur place. So toyoki yango bien et ça ba enregistrement au mutu a enregistré sur place et ça ba enregistrement ya appel T. Tango loba mais yoka ngo très bien o yoka ngo bien et ce sont des enregistrements oh ça ya appel T. Et ça ya appel T, ça ya sur place. Ah toi aussi. Allô? Allô? Ah. Allô? Brenda? Santa, allô? Oui. Santa, c'est faux et archi faux. C'est Brenda qui vous avait enregistré. Et ça faux et archi faux. C'est Brenda qui vous avait enregistré.
Et puis Brenda ozwi ba photo nanga na ba capture nanga otindeli Santa po a publier yango. Et puis Santa zwi yango a publier po yonde muto za olobaki na ye a publier. Mais c'est méchant vraiment. C'est méchant. Santa muto auto ebisanga yango sikoyo. Non. Santa alobi nanga otindi po a publier alors elle a fait ça po yo muto tindela ki yango. Oui, quand vous avez tindeli ngango, ngamu publier Madeline, quand vous Madeline a enregistré une disco à publier. Yo lobi Madeline vous a publié. Mais Eza kosololate, eza enregistrement net et complet que tu avais fait, Brenda. Tu dois accepter d'abord. Le problème est quoi? Tu dois tout d'abord accepter, maman. Tu es enceinte. Hein? Tu dois d'abord accepter. Tu vois, yo ozwa otindelina nous santa pour santa publier nga pourquoi? Santa, c'est faux et archi faux. C'est faux, non, maman? Ozomona te que ça faux. Omoni ba appel wana te que non, ba enregistrement wana eza mutunda enregistré sur place. Est-ce que ça enregistrement il y a appel? Mais pourquoi vous tindeli ba capture ndenge ya enregistrement pour capturer vous tindeli te quoi? Tindela ba ngona. Ils ont un message transféré. Bon, ok. Santa. Kata nao. Kata na tinde lao. Dasa elo capture. Ya Brenda. Kata. Na obomba langa te. Eza na mamba obomba te. Na lobby boye. Je n'ai pas ce temps. Naza na ngai nango te. Naza na temps wana te. Naza na Brenda omoninga nga na ba enregistreur nanga nazala nanga nango te. Omoninga ba enregistrement na téléphone nanga nazala nango te. Ozo comprendre nga enregistrement na téléphone nanga nazala nango te. Enregistreur na téléphone nanga ezalaka te. Et enregistrement téléphone te. Il n'y a pas de problème. Attends la capture, on a enregistré qui est sur place. Attends la voix, il n'y a pas de problème. Na lobby, hein? Allô? Ah, maman. Na lobby boye. Boyo kangai. Santa. Ngai, omoni nga Madeline. Ba publication. Salaboye, naebi yangote. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, Santa. Naebi copine, bijou, naebi ete. Na rozono na banano na ko publier makabu moko boye. Pourquoi? Na osala ngo pona nini. Et à part ça, soki eza makambu oyo eza makambu ya vie. Na rozwa ngo nazwa ngo na publier yango pona nini. Na osala ngo déjà nanu te. Na longwe wana Brenda ozwi ba appel na ba capture na ngai otosola kina yo. Parce que eza lelo te. Obando tu na nga biloko ya Madeline ezakala aboy na ba biloko kande ezalaka par rapport na biso basi. Ntango eye na sali nini? Yebisanga nanu na osala ngo pona nini na osala ngo pona nini nga na publier yo Santa toza na problème na ote Santa lobi bien publier yo parce que yé pona makambi enregistrement na yo yé pasala ngona ko yo besoin ndenge Brenda azwaki a capture a enregistraki Santa tango bo solo zela tango bo solo la ba mi ba les zwaki ngela Santa bokata te yebisa ngo za na téléphone
osala na be téléphone enregistrement ezala zela kokata te hein zwa tika bango Voilà Christelle. Madeline. non grâce Christelle. grâce Grâce, hein? Grâce. oui zela mais bon vivre ndeni bola ba mikolo mamba bo ezala te zela exact Allô? zela te nazo capturer zela grâce soki alongwe makambo oyo lodekendaki déjà epai ya baayant droit ayebi mpe crime batali yango bamoni ke enregistrement a été fait sur place. merci Brenda aza na Lubumbashi tala na Kinshasa nazokoma ti epai ya Brenda azali na Lubumbashi osamba na Brenda yango nga na obanda no na Madoli yo kaka lobi ke yo enregistre biso na elle kasi zela yango oui zela so botali badate bien yango natindi mpa na yo nayebi te yo soko ozwa yango otinda mpa bijou nayebi te yo fi oyo ozwaka te oyo osisa banganga nyonso braza taka okufela na mobali tellement ozwaka te donc nga na obeta lisolo ya be tant catholique ata na beti ya lucifer intention ya koenregistre bato baosula na leki na ye ozwi oenregistre opanza okanisi ozwi nini ozalaka santa naaka santa naaka boye donc nakisi na nzambe na lifelo na lola etali nga donc yo loko ozwaka te na préféré pene ya nga mpo nga nazwaka sikoyo yo ozwaka te lokolo kilo ya kindoki sikoyo nayebi te bakisi oyo osalaka wana ozwaka te na nga kuna kenda epa abe mpo na prier nazwaka sikoyo nayebi te kisi ya nani eza valable na préféré ya nga sikoyo neti boye nalingi kutu question te babenganga tunaka question na finge nde naofinga bato nyonso bino kutu nde boya bandoki na sese bokenda kutu kokota pena bokutana na lucifer bolala na milimo na batemple boaku bandoki bolala tina basimetiere mutu abeta masolo na bino aza te donc so nga na abeta ku ya be azala occultiste azala nganga nzambe azala nani donc nga na posa solution makambo na nga na étant catholique na kokende epa abe donc nayebi te leo ni bomoneli yango grave likolo nango bakombo na tie na kati wana ye na banote donc mutu atuna nga te ke lifiotolo so yoki nde no na yo otuni nga oyo tuna wana ofinga ye na panzi bavoice donc naza très à l'aise kutu nasali voice oyo nde mpo mutu auti otuna nga balobi kobanda oloba na nga comme nabebani na yango nasali bavoice oyo je suis très tranquille trop même elongoli nga dollar te elongoli nga bijou te elongoli nga kimukuse na nga te elongoli nga nde na viva bien te donc so bozo craquer mpo na pasi bozwaka te en tout cas franchement boluka badiversaire ngai te mpo bino mo bosisa banganga tellement kisekenda na etwani boa nango te bozwaka ka te epesaka bino kanda na mutu aloba mambo zakalaha na mutu aloba mambo abe na aza ndoki nga ke luka lobiko nakeluka lobiko peut-être na ke etubela mpo nazwa lumière donc naluka lobiko naluka kufa naluka nini eza vi na nga mo naoluka vi na nga mutu amutu aluka vi na ye mutu amutu aluka bolamu na ye donc nalingi kutu te mutu abenga nga pata punia nazala na 18 ans nazala na kisi na okufa nango etali bino te oyo amoni ke kisi nange esali epasi abloke ngai etali ngai te naza très à l'aise donc niveau na à l'aise bokondima te nakosalisa ata feti su lobi ata na hôtel du fleuve na tranquille mitema mabe bato likundu bato aketo yango bozwa te yango bozozwa te bozwaka mpe te nga kutu namonaka be bongo bino bomona lucifer en personne nga kutu abe yango ata aza moto ya science me namonaka ye abe bino siko moto mona lucifer na misusu boprefera kolala ta bokeba na bino nga kuna nazala nanga mutu te osoyi likambo naza kuna te mutu opiblie osali rere opiblie mutu aliboma folle naa na mukolo te esali nga nisho ni froid naa liboma donc opiblie mutu okutuko asambo ya bajete ta mosu oyebi nga bien te yo mutu opiblie wana mpo enregistre nga uta topiblie nga mutakala ekoswanga te je m'en fous moko bondima te donc mutu aliboma puiske nga na mokili azala te alaka bosaba makita na bino wana bokeba tofingana na bino mpina olemba te epuis wana pene yaka domaine nanga na uta banda na bino bana bayolo yo kutu dono olinga na finga yo kala te so continue oyoka ba voice no nayebi si yo déjà na ofingo pena réglementaire o regretter na yo nazoyebisa yo kaka
nzambe wana pasali ya pe wana nzambe wana ba pasali bandoki tia permetaki ba freiner yo pour ba ka be mo ozalana au bongolango au peso lumière au commis pépélé partout ce que tu as tué tout le monde donc nous sans appeler non il est bloqué donc sans actes ils se sont pas bien wana pour la non ça pour un mois kaka parce que on m'a quand ça dit que maman comme il est dans la prière les temps ça nanga un mois de souffle même on a son quand on est sur le dans la bijou dans la machikana quand c'est les étoiles nanga ya obota matina kuna ajo so n'est on comprend que ben tout faire oui va faire mais ça ça t'a fait beaucoup de lumière na défense même il y a des choses dans le banana santa vous avez la chance de beauté mais vous avez la beauté tout les amakasi tout faire Lucas solution à vie non même à mon maman comment faire ça Lucas solution même Marie ka mort comme dans la bijou c'est ça à quel endroit oui comment bien c'est les gars so tu il y a bête bijou na kosaye je le vois que biloko tu Marie be wana kutushumshuma benga Maria boilo bisali wa bien abi wana kuna na levert Marie qui na levert type ministre benga moi sina bala Marie abi wana mtusuta ah bon ba bingi be kutute ti ba benga na moi sina ale je to ke kinza mina na yo ko bona bota lelo sana o bota no isi ona saba makambo ba na ko ke deteke yo kana betilo ndeti nani ko na Marie asala ba kisi bazana taite so na zana taite kana ba na ba finga hai ngana ko ke beteke na kisa ba mwa ba mamu et simbati le video na na silhouette ni ati bon programme za bon ma c'est ça na programme ya mode gommage pembe Tunisie repos un mois repos na un mois wana non ça ma solo ouais non ça ma solo na na prière na zongi na prière ba système ka ba roba zamba kaka zamba na ngenda na kati ngo na teta ya ngo lo ma prière esili ma ngenda na bibi to mo bima o aso you ka sona to ka baso ba mare betsa so mato isko bango basana ngo ya bandenge ki ba villageoise be ma monter c'est comme ça to ba quinoise yo ka tro niveau à lève na son o ka niveau à lève na son donc tu non kosa na kutu non c'est na audience na za misu makasi wa na lever donc indépendant so atali CV lo ma be di mana titine abi mana titine ngeni nana na taina na ba uto laver na étoile pour les fonds na côté ya titi audience bébé nana ba vie pour me mangati na pour solo na ba petit na nani na ye nani ni conseil ya cabinet na yake pa na ngana gombe pire vie na ngana na mi chic na ye ba yaka déjà comme on a la lumière mi chic on me manga on a dominé si manga dominé moi les alliés les domination en compte ça va na cabinet to on vanda na yelo kwa nazoluka ni na ye conseil na ya cabinet fashion kuta on va choper au monde kama mwa ibsulu kama ayo saka na décision makasi na sina zola ki on décision makasi na wana lotalo rota ndako yesika po pusa na wapi aloto rota ndako yesika mayamba la déception furie autre bête na mo spécial na kanda et puis ça kana ni tena no bashata no ndina yebo na comprendre j'ai na uzunga et donc avant na uzunga na yebo kuteso na uzunga na yebo kuteso pour moto na bimsa ki mais c'est ça mais quand même on biso moni moto na centre na bimsa ki nzamba zoka ngaba koko na se nzambe likuru na éviter déjà on bimsa mbo na 4500 5000 na katele mo na kosoba kolé na na china kimo déjà donc était quand on kolé na ngai pour ça na 6000 se combien on fout en haut ça donc que deux fois soit le monde baba si akakati o basa yelo fona zonga supo na oyo na ba maboko na sina avant na zonga aniati da patron et non zonga ba tombo pour na zonga déjà na kei kala eno ya ngala keneni est-ce que moi ba kende na aller vers d'avant ya a moyen so mi kendela ki no ero nzambe meto utanga ba montant mais ero ku to na ndole Hollanda ku ne se likambo ni on te désenvoûte
balimie ko biso kobota bana ko batanisanga be baya baitufa libali to bimana bango babebisa bafamille te mamabe bato quartier baninga sikoyo bana salande ite purifie d'abord apapeso makambo eloko te oke no prière normal otika badini na yo moko na zomi na yo église catholique soki saint de nini wana soki saint de nini fona kota na internet moko zape na linda matete moko zape na matete. Ok. Les 5 derniers jours. Les 5 derniers jours, on est à la tête. On est à l'église catholique, ils sont 5 ans. Les 5 derniers jours, ils sont à ma case. Ok. Ils sont à ma case. Ah, mais les 5 derniers jours, on est au occultisme. On est à Zambia. Et bon, on est au occultisme. Il y a déjà comment l'occultisme, parce qu'il y a des catholiques. Atténué. Et vous, ok, ouais. Tu vas pas souligner, on a des années. Occultisme. Na tout le question d'occultisme va kufa. Mais tout ça milate. Tout ça on a d'ailleurs pour Jésus Christ de Nazareth. Maman Maria, Yaya Joseph, Yesu Masila, Nzambe na Lola. On a d'ailleurs bon, c'est comme ba mon ba ba ça na souci na ngeza muto maladi na na posa guérison. Ba lo molanga ba pesa makambo. Bana tozala bana 2017 Joël akindaka tilo Joël azamo ti pe mwana kufate c'est ça. Oh non akufate mais que non signé na non non signé on mère ko banga na tina bangaka ouais okolo bina aller verte na entrée ya nguma. Non, kende kana côté, la tenue aller verte ya moulaï. Ok, kana côté kana entrée on dit bon, na retourne non ba gardien, ba sentinelle les ba ko e ba. Et puis en attendant, na otala na lopango o koza na aigle soit na retourne sango mumbo na retourne ra sango mumbo za koto et tout. Fallait bata numéro mais c'est pas grave. Que ça soit bon na bangote. Lobi après midi na sana. Ok, patrouille pendant à côté de la carte, aller vers Tangoumana. Brindage bonandé, maman, je pose ça là, au côté, parce que pour 60 millions de livres. Non, mais ça normal, c'est ça. Si vous avez kilo, il y a ça va pas. Ah. Ngaka nzeta mso asenga mbongo bango nyonso wana basenga pe mbongo te mutu mwana asenga mbongo mutu nyonso asalisa mutu asenga mbongo aza mutalo tanzania na ngala maître ok ngamo nazala libala la maître na msu ala maître brindage bonandé maman je pose ça là au côté parce que pour 60 millions de livres. Non, mais ça normal, c'est ça. Si vous avez kilo, il y a ça va pas. Ah, ngaka nzeta mso asenga mbongo bango nyonso wana basenga pe mbongo te mutu mwana asenga mbongo mutu nyonso asalisa mutu asenga mbongo aza mutalo tanzania na ngala maître ok ngamo nazala libala la maître na msu ala maître Bonjour mère, zakala amususu ye ekisangani mutu ekisangani mwa ye ya somo ya biloko ya olia na ya kotia ya libolo donc voilà quoi nayebi si yo déjà azonga semaine prochaine yaya na obi ezakala aya libolo oyebi yango kezala nano na pasi oyebi zakala aya libolo ezala nano na pasi yango eza ya otie nke kaka kolala na mobali kaka condition mobali yango aza sans préservatif nde ekangi ye na ye mosusu na ye biloko ya olia soki oza d'accord ke osomba ok après aoyebisanga biloko nini aoyebiso otinda biloko nini okotinda biloko ya nzoto okotinda otindi yango ale ye asali yango oluki moyen nini eye kuna eyebiwa makasi nga asombaki yango lobi naozela sikoyo nazwa biloko oyo alobi na nga nazwa biloko oyo alobi na nga nazwa so na rassemble yango donc bakunza bapona sa mapeka nani bapona sa makolo manzaka mabuku manzaka makolo okutumbi yango ale
opesi asangisi wana zakala awana kalamata asangisi nango alisili alakisi yo ndenge osalela yango epuis yo soki otango ozwa yango obanda osangisa wana perte blanche na yo perte blanche takanga mpe na kongola ndi perte blanche na lutu yo fi ozwaka te oyo osisa banganga nyonso braza taka okufela na mobali tellement ozwaka te donc nga na obeta lisolo abe tant catholique ata na beti ya Lucifer intention ya koenregistre bato baosula na leki na ye ozwi enregistre opanza okanisi ozwi nini ozalaka santa naaka santa naaka boye donc nakisi na nzambe na lifelo na lola etali nga donc yo loko ozwaka te na préféré pena ya nga mpo nga nazwaka siko yo ozwaka te lokolo kilo ya kindoki siko nayebi te bakisi oyo osalaka wana ozwaka te na nga kuna kenda epa abe mpo na prier nazwaka siko nayebi te kisi ya nani eza valable na préféré ya nga siko neti boye nalingi kutu question te babenganga tunaka question na finge nde na ofinga bato nyonso bino kutu nde boya bandoki na sese bokenda kutu okota pena bokutana na Lucifer bolala na milimo na batemple boaku bandoki bolati na basimetiere mutu abeta maso na bino aza te donc so nga abeta ku ya be azala occultiste azala nganga nzambe azala nani tant que nga na posa solution na nga na étant catholique na kokende epa abe donc na ebite lo ni bomoneli yango grave likolo nango bakombo na tie na kati wana na ba note donc muta tuna nga te ke li fiotolo so yo kinde no na yo tuninga oh tuna na ofinga na pandi ba voice donc naza très à l'aise quand na sali voice on n'est pas muta ocho tuna nga balobi ko bandolo bananga comme na beba ni na yo na sali ba voice je suis très tranquille trop même elongoli nga dollar te elongoli nga bijou te elongoli nga kimukuse na nga te elongoli nga nde na viva bien te donc ce bozo craquer pour na pasi bozwaka te en tout cas franchement boluka ba adversaire ngai te po bino mo bosisa banganga tellement qui c'est que na étoile bwana ngote bozwaka ka te pesa bino kanda na muto alo ba mambo zagala ha na muto alo ba mambo be na za ndoki nga ke luka lobiko na ko luka lobiko peut-être na ke tout be la pona zwa lumière donc na luka lobiko na luka kufa na luka nini eza vina ngamo na luka vina ngamuta muta luka vina ye muta muta luka bolamu na ye donc na lingi kutu te muta benga nga pata punya na zala na 18 ans na zala na kisi na kufa na ngo etali bino te o amoni ke kisi na ngesali passe a bloquer ngai etali ngai te na za très à l'aise donc niveau na à l'aise borondi maté na osa sata fête sous lobby ata na hôtel du fleuve na tranquille mitema mabe bato likundu bato aketo yon bozwa te yango bozozwa te bozwa kapete ngaku na mona rabe bongo bino bomona Lucifer en personne ngaku to abango ataza muta science mais na mona raye abe bino sko mona Lucifer na misusu abo préfère ko lala ta bokeba na bino ngaku na zala na mutu te osoyi likamula na zakuna te muto pibio salere o pibia muta liboma folle na mukolo te salinga nisho ni fana liboma do pibia muto kutuko asambo ya ba jete tamso yebinga biente yo muto publier wana pour enregistrer nga to publier nga mutakale ko swanga te je m'en fous moko bonzima te donc muta liboma plus que nga na mokila zalate alors quand bo saba makita na bino na bokeba to finga na bino pino olemba te et puis wana pena domaine na domaine nanga na uta banda na bino bana ba yolo yoku tu dono linga na finga yo karate so continuer o yoka ba voice no na émission déjà no fingo pena réglementaire o regretter Brenda je bonande ma na so posala ngo o koti passe pour 60 millions de mille non mais ça normal te c'est ça c'est ça kilo ya ça va ngaka nzeta omusu asenga mbongo bango nyonso wana basenga mpe mbongo te motu moko asenga mbongo motu nyonso asalisa moto asenga mbongo aza moto alopita nzimie nanga aza maître nga bona azala libala la maître bamosu ala maître okolobi na allée verte na entrée ya nguma non okende kaka na koti atuni allée verte ya molai okeka na koti kaka na entrée wana ti bon nakotuna no bagardien basentinelle nde bakoyeba epuis en attendant naotala na lopango oyo ekozala na aigle soit naotuna sango mombwa naotuna kaka sango mombwa azala koto oyo to etu
Pareil, bata numéro, mais c'est pas grave. Que ça soit bon à la bangote. Lobby après-midi dans ça. Donc, patrouiller pendant côté de la cas, aller vers Tangoumana. Donc, lobby dans aller vers la entrée à Ngouma. Donc, il y a un côté, aller vers Moulaï. Ok, quand on a côté, quand on entre, on dit, bon, on retourne à nos gardiens, bah, sentinelle, les vacués, bah, et puis, en attendant, on a là, on a le pan, on a un aigle, soit on a un sango, on a un sango, on a un koto, et tout. Pareil, bah, t'as numéro, mais c'est pas grave, que ça soit bon à la bangote. Lobby après-midi dans ça, donc, patrouiller pendant côté de la cas, aller vers Tangoumana. Un mois kaka lakini mamoko nasaka au makaka sami lakini mamoko ni tona bana prière les tona ça nanga un mois de souffle bano ka so kama mo biso tona ndaka bijouer tona no bashikana kana sele étoile nanga ya obota matina kuna ajo so na on comprend que ba tout faire oui ba famille mais ça ça ta fait beaucoup de lumière na défense même il y a des choses dans le banana santa vous avez la chance de moïté mais vous avez la moïté tout le monde a cassé tout faire nous cas solution à vie non même à mon maman comment faire ça nous cas solution même Marie comme moi comme dans la bijou c'est ça à quel moment oui comment bien c'est les gars so tu il y a bête bijou Marie a bé wana kutushutu na bé na Marie a boy lo bisa mo a bé amo a bé wana kuna na le verte Marie qui na le verte ti ministre bé na mo sina bala Marie a bé wana tusuta ah bon ba bé qui be kututé ti ba bé ngana mo sina na bé juto ke kinza na no yo ko bona bota lelo sana o bota no isi ona saba makambo ba ngana ko ke deteke yo kana betilo ndeti nani kome na Marie asala ba kisi masana taiti so na za na taiti kana ba na finga hai ngana ko kende teke na kisa na ba mwa ba mabulu esimbati do vini na kome na silhouette ni atiko programme za bongo mama za na programme ya mode gommage pembe Tunisie repos un mois repos na un mois wana non ça ma solo ouais non ça ma sona que na prière na zongi na que ba système ka ba roba zamba kaka zamba na ngenda na kati ndo na teta ya ndo ma prière sili ma ngenda na bibi to mo bima o aso o yu ka sona to ka ba so ba mari de tsaso ma to isko ba mo ba sana ngo ya ba ndenge ma ba villageoise de ma monter c'est comme ça ba quinoise yo ka tiko niveau leve na son o yo ka niveau leve na son donc donc ça n'a pas été dénoncé dans l'audience na za misu makasi wana le donc indépendant pour ça CV lo mabe di mana titine abi mana titine ngeni ngana na taina na ba to la vie ngana itwa bune fungwa mina côté ya titi audience ta bébé na ba vie bo be mangati na pona sola na ba petit na nani na ye nani ni conseil ya cabinet na yake pa na ngana go be pire vie na ngana na chic na ye ba yaka déjà comme on a la lumière mais chic on met maintenant on a dominé si on va moi les alliés des domination en compte ça va na cabinet donc on venda na yelo kwa na zoluka ni na ye conseil na ya cabinet facho kuta on facho kuta au moment kama mno yeso kama ayo saka na décision makasi na sina zola ki décision makasi na wana lotalo rota ndako esika po pusa na wapi a lotalo rota ndako esika mayama na déception furie autre beta na mo spécial na kanda espèce na kanda ni tena no ba chata no ndina yebo na comprendre j'ai na uzunga et donc avant zunga na yebo kuteso na uzunga pour moto on a bien ça qui mais c'est ça mais quand même on a eu biso moni moto on a centre bien ça qui nzamba zo kanga ba koko na se nzambe likolo na ebité déjà on bien ça bon on a 4500 5000 na kateli mo na koso ba kolé na na china kimo déjà on kete kana kolé na ngai pour ko sanga 6000 se comme na foot ngo ça on que deux fois soit le monde ba si aka kati o
ça y est, faut na zonga soupo na oyo na ba maboko na sina avant na zonga na niati d'un patron et non zonga ba tombo avant na zonga déjà na kei kala ino ya ngala kende nini est-ce que moi ba na kende na aller vers d'avant ya a mointe ah so mi kende la ki non rouge nzembe mettre autant ba montant mais rouge ko ko na ndende Hollanda ko les les Camerounais ont été désenvoûtés balingi ko biso bota bana ko batani sanga be baya ba itufani ba to bimana bango ba bebisa ba famille te mama be ba to quartier baninga siko bana salande ite purifie d'abord apa peso maka et l'autre côté on prière moment le tira na yo ba moko na zobi na yo ya na ka ko église catholique so isende nini wana so isende nini fona ko tara internet moko sa pe na ina matete moko sa pe na matete. Ok. Les 5 derniers jours. Les 5 derniers jours, on est à la tête. On est dans l'église catholique, ils sont saints. Les 5 derniers jours, ils sont dans ma case. Ok. Ils sont dans ma case. Et les 5 derniers jours, on est au occultisme. On est à Zambia. Et on est au occultisme. Il y a déjà comme l'occultisme parce qu'il y a des catholiques. Atténué. Tu vas pas souligner, on a des années. Occultisme. La toute question de l'occultisme va couper. Mais tout ça, tout ça, on a d'ailleurs pour Jésus-Christ de la de Nazareth. Maman Maria, Yaya Joseph, Yesu Masira, nous avons la Lola. On a d'ailleurs pour nous, c'est comme on ne peut pas voir ça. On a souci dans la maladie, dans la poste de guérison. Balomolanga, Bapesa Makambo. Banda tozala banda 2017 Joël akendaka tilo Joël azamo tu peux moi akufate c'est ça oh non akufate mais que non signé na non signé non signé on mère ko banga na tina bangaka ya na bi ezakala aya libolo oyebi on kezala na pasi oyebi zakala aya libolo ezala na pasi yango za ya otie nke kaka kola na mbali kaka condition mobali yango aza sans préservatif nde ekangi e na mbuso na biloko olia soki oza d'accord que osomba ok après na oyebisanga bilo nini o oyebiso otinda bilo nini okotinda bilo ya nzoto okotinda otindi yango ale ya sali yango oluki moyen nini kuna biloko makasi nga asombaki yango lobi naozela sikoyo nazwa biloko oyo yalobi na nga nazwa biloko oyo yalobi na nga nazwa so na rassemble yango donc bakunza bapona sa mapeka nani bapona sa makolo manzaka mabuku manzaka makolo okutumbi yango ale opesi ye asangisi wana zakala awana kalamata asangisi nango ale sili alakisi yo ndenge osalela yango et puis yo siko tango ozwa yango bando sangisa wana perte blanche na yo perte blanche taki yanga pana kongola ndi perte blanche na lutu na yo nazoyebisa yo ka nzambe wana mukasali ape wana nzambe wana kamukasali bandoki tia permetaki bafrene yo po yebayika mpe moko ozala na aolongola yango aopesa lumière lumière okomi pepele partout okende tu attires tout le monde. Donc nous sans appel non il est bloqué donc sans actes ils se sont pas bien voilà pour tout la bonjour mère zakala amususu ye ekisangani mutu ekisangani mwa ye ya somo ya biloko aolia na ya kotia na libolo donc voilà quoi nayebisi yo déjà azonga semaine prochaine Zasko na yebisa bino bomenga nde naza boye je m'en fous complètement déjà kutu santa baloba aza na kisi nga kutu nabeti ata masolo abe na lumière étant catholique to recevoir lumière sikoyo bongo bino mutu misusu kutu bosala bakisi oyo ya niveau ke ya kosakrifie na bato nga nabeti masolo abe ya catholique ndeti navandi boye ça me fait ni chaud ni froid naza très à l'aise trop même c'est comme on doit enregistrer qui on a intention à ça le roi qui a nuit ngai au taper à côté au nuit ngata moko monte zana bete la bino mbula ni ba ofinga nga sirène j'avais 16 ans mbula ni ba olo bangana na kisi j'avais 18 ans
donc lelo soki nga na beti solo ya beza mabete po oui naza catholique nakendaka na prière na babe oui non comprendre pourquoi déranger bino kutu bandoki o bolala ba place o bato bakolala te bosala bakisi kutu bino bosakrifia na mabumu na bana na bato siko so muta beti lisolo ya besali nini likono na loba mambo na obeta na boy d'interprétation na che komba mutu te non na ye na poste non na che komba mutu te tant que na che kombo prénom pamba sans non na poste non mutu mota benga pona ofinga pena mabe na ofinga comme no bozaba jalouse bolekela temps bino pona bino bolinga bato ba vivre bien te bozwa nde bozwa sans tapenda na kekisi na kanai équipé mutu te midi chez personne alors or benganga pour qui commone no ya prénom ya pamba sans non na ofinga yelo wana boma mutu. Brenda, allo? Ngai na yo tosola makambo ya bonganga. Ngai na yo Brenda tosola mambo ya bonganga ngaso na yoki na pesi yo peso ko yoki opesi nga madoli to sito kenda na inde tina ndako nganga. Moko boy. Siku ya bonganga te tolo bango na kombo nango siku ya bonganga oh mais Brenda nesi ya wapi nganga nini oh ngana sito kenda na yo Brenda à part bokoko zakala a oyo senga nga 2 fois ça c'est la deuxième fois première fois oyarati na ndaku pesa nga na bite eza bilomo utaki Lubumbashi zwa yango zakala a ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Ok, siko bonganga ya wapi kasi na oyo ya bibale oyo tsali ba capture ba epanzani o Brenda non sans accepter que yé muta publier ma doline siko oh nous c'est bimi on est où tu as Brenda siko na lobi boye nga na opose oka ba question oyo kaka oyo moko lobi ngai na yo tukabwana ka ba makambo ya bonganga so oyoki oyebisinga nga na yoki na yebisi yo nganga nini o nga na tolongola makolo une de ngai na yo tokenda bonganga Brenda po o aza sali na minute eza ngai ba capture na nga o nga na tosololaki yango wana eza na ba telefone na bato. Zana sabno po tema boza soki pe bele so pe neni na ebite moni ngana ko kate pa lisi faire tali mon tout est siko différence ngai na bino ba fio o thabino ko songe po bolo mama nga po so ko bimi mo no finga bino na ba o ba ka tsata nkomo na bango no finga bino mabe ya osakana te donde na zabo na bino ba demo wana bokenda kana nga kumna tangi kombo abe dona ko yeb sabno siko kena ko tika be na kate pa lisi faire tali mutute etali mutute donc bino ne boyoka ba mamna bino bo sisango bino mo bombenga ngate naza très à l'aise na bomini tata na bino na mama na bino donc so na kemo na be pona mamuna nga etali nga na ko kemo na pe Lucifer etali nga bino kutumbo na ba sewa na de bozawa na misusu bandoki ba lesbienne misusu ba na mona na ba Lucifer bozati na ba cimetière donc bo tiko tami no piotolo songe na mambo ngai ona olo ba kuma mambo ba be bandoki
bandoki santo bon tu comme na tie comme na yo ki non na yo to prénom na yo prénom wana na tie yo monde comme na zaka bongo boni muzoba bo oh me ko tu na question banane non finga et puis na publier yo fi ozwaka te oyo osisa banganga nyonso braza taka okufela na mobali tellement ozwaka te donc nga na obeta lisolo abeta catholique ata na beti ya Lucifer intention ya koenregistre bato baosula na leki na ye ozwi enregistre opanza okanisi ozwini na ozalaka santa naaka santa naaka boye donc nakisi na nzambe na lifelo na lola etali nga donc yo loko ozwaka te na préféré pena ya nga mpo nga nazwaka sikoyo yo ozwaka te lokolo kilo ya kindoki sikoyo nayebi te bakisi oyo osalaka wana ozwaka te na nga kuna kenda epa abe mpo na prier nazwaka sikoyo nayebi te kisi ya nani eza valable na préféré ya nga sikoyo neti boye nalingi kutu question te babenganga tunaka question na finge nde na ofinga bato nyonso bino kutu nde boya bandoki na sese bokenda kutu okota pena bokutana na Lucifer bolala na milimo na batemple boaku bandoki bolati na basimetiere mutu abeta maso na bino aza te donc senga na abeta ku ya be azala occultiste azala nganga nzambe azala nani tant que nga na posa solution makambo na nga na étant catholique na kokende epa abe donc nayebi te loni bomoneli yango grave likolo nango bakombo na tie na kati wana ye na banote donc mutu atuna nga te ke lifiotolo so yoki nde no na yo otuninga otuna wana ofinga ye na pandi bavoice donc naza très à l'aise kutu nasali voice oyo nde mpo mutu auti otuna nga balobi kobanda oloba na nga comme nabebani na yango nasali bavoice oyo je suis très tranquille trop même elongoli nga dollar te elongoli nga bijou te elongoli nga kimukuse na nga te elongoli nga nde na viva bien te donc so bozo craquer pour na pasi bozwaka te en tout cas franchement boluka ba adversaire ngai te po bino mo bosisa banganga tellement kise ke na étoile bwana ngote bozwaka ka te pesa bino kanda na mutu aloba mambo zagala na mutu aloba mambo be na za ndoki nga ke luka lobiko na ko luka lobiko peut-être na ke tout be la pona zwa lumière donc na luka lobiko na luka kufa na luka nini eza vina ngamo na luka vina ngamu muta luka vina ye muta luka bolamu na ye donc na lingi kutu te muta blenga nga pata punya na zala na 18 ans na zala na kisi na kufa na ngo etali bino te o amoni ke kisi na ngesali passe a bloquer ngai etali ngai te na za très à l'aise donc niveau na à l'aise borondi maté na rosa sata fête sous lobby ata na hôtel du fleuve na tranquille mitema mabe bato likundu bato aketo yon bozwa te yango bozozwa te bozwa kapete ngaru na mona rabe bongo bino bomona Lucifer en personne ngaru to abango ataza muta science mais na mona raye abe bino sko mona Lucifer na misusu abo préfère ko lala ta bokeba na bino ngaru na zala na mutu te osoyi likamula na zakuna te muto pibio salere o pibia muta liboma folle na mukolo te salinga nisho ni frana liboma do pibia muto kutuko asambo ya ba jete tamso yebinga biente yo muto publier wana pour enregistrer nga to publier nga mutakale ko swanga te je m'en fous moko bondima te donc muta liboma plus que nga na mokila zalate alors quand bo saba makita na bino na bokeba to finga na bino pina olemba te et puis wana pena domaine na domaine nanga na uta banda na bino bana ba yolo yoku tu dona olinga na finga yo karate so continuer oyoka ba voice no na émission déjà no fingo pena réglementaire au regretter mais Brenda déjà le fait enregistrer qui santa ils a déjà problème hein le fait déjà de l'enregistrer on a intention nini alors hein oh Brenda et puis aussi au sali ba capture on a notre solo li donc preuve ya bongango ya ngwana mais na timpela chango santa na ona kitaye preuve ya ndenge to bande ko solo la ngana yo na yesa tu mais okenda pe okenda ko luka dresse na kenda na ngate c'est une façon de parler na kenda na ngate na ebi pa wa Charlie na kenda te ndé réponse na pesa ko pe ya ngwana na pesa ko no bi na kenda mais na kenda te. C'était une façon à coaider yo. C'était vraiment une façon à coaider yo que notre yo a déterminé. C'est pas ça ils ont alors le bain en wana te. Oui. Et alors? Que na intention ya madame soki ndenge nini comme tina niveau publication mokili mobimbe yoka. Bon Brenda ngai na publier enani kende no ka funda no kaka.
kende loka ofunda na obo samba Santa Santa ngapo na nga kende ka funda na obo samba pardon na ndenga mabeto lebo samba bino boye il faut que eza likambo kutu ata ya nani wana te eza likambo ya moto apiblie nde likambo mais moto apiblie nga na yebi na ngai ye yo nde moto otindelaki ye conversation na bino na madova yango ye apiblie yango mpo ye Madeline apibliaki ngai siko na piblie yango te nga Madeline je n'ai pas publié naza na nga na temps wana te kala oyo otindela nga bavoice wana nakoki kaka kopiblie yango kala wana te po soki nasala mambo wana natindeli Santa lobi na mutu natika apart Santa natika lotingo ya mutu te na publie pe eloko mais naza clair alobi boye ntango yo olobi na nga ntango alo ntango nanga ke Brenda ozo otuni ngai makambo tobandi na bino yebisa yango kaka Madeline wana yebi ka yo moko so otindela yango ka ngai bato oyo bakuti kotindela yo bazoyebisa yo balobi Madeline alobi Brenda moto atindelaki ye olobi na nga bebe Jo te olobi na nga bebe Jo na tongo oyo mutu olobi na nga bebe Jo mutu alobi bebe Jo mutu alobi ke nga mutu na tindeli yango tu as cité le nom de bebe Jo ce matin tu as oublié oye mutu atindela ye ngati Nzambe naza na ni problème na yo Santa naza na ni problème na Madeline naza na problème na te ndenge kutu yo bengi nga lobi ka le même lobi na butu wana nga na bengi Madeline na bengi Madeline non ozanga na mambo oloba mambo yango kwa pourquoi seulement mambo repassé entre vous ndenge ka basi basola makambo oyo okirosa makambo oyo badosala bozongisa bo ezalaka te sikoyo yango wana eboti makambo c'est ça maintenant le problème moto apandi bavoice wana eza nani naza na nga na temps wana te telefone na nga yango naza na temps wana te kala oyo nga nazwa yango mpo na nini napanza yango te makambo oyo ebele nga nango tosolola mpo na nini napanza yango te naozwaka yango naza na problème ni na Santa ni na yo naozwa yango napanza yango pourquoi Santa naza na problème na ye te yo memement copine na yo kuna nayebi kutu te naopanza yango nanu na nde ye nini naosala yango mpo na nini mpe eza portable téléphone à mutu na ozongo na bandi okisa batu non Brenda ay du coup yo zwi yango ale donc préféré no salir na ongai ngana salir yo mais ya bonganga te mama ya bonganga te bokoko na bonganga eza différent Brenda bokoko na bonganga eza différent ye bonganga te nga nayebi ndako nganga te nakota ndako nganga te nakenda yango te nakenda yango te nayebi na ngango te bokoko wi vike bande koluka ngo ya liboso ya koluka ngo olukanga te oluka ngai grâce ya kuta azwa ngo azwa nadi bilongo eutaka Lubumbashi apesa okenda otiela mobali na yo bon siko ngai na yo bonganga oyo tokendaka ezala ya oyo wapi nayebisaki yango Santa alobi na butu nga nalobi siko ntango nazwi mpe circuit ya mesela be wana ntango Santa obetela nga nde nayebisi mpe yo Madeline na ndenge ya mabe te sans intention ya mabe soki ndenge nini Santa naoki mutu esali nga pasi makasi nde naza boye nzoto eza bien te mutu esali nga pasi makasi nde naza boye je ne sais rien dire na makambo nyonso ezoleka oyo on est déjà tous salis donc je ne sais rien dire
Je ne sais vraiment le hôtel, il y a au salon à la minute. Eh, poto, Zambi. Ah. Allô, bisous. Nga pe bape les autres kota a moyen te. Moyen te. Allô? Omoni Ah. Désolé en tout cas. Désolé, voilà, tu pouvais même m'empoisonner. Donc, sympathiser et donc de la bonne, on a zémi et pas de bijoux. La famille est très gentille, ça qui nous trop bien. Mais dès que mon enregistré, tu pouvais m'empoisonner. Le problème, on dit, ça là, le problème, quand tu es poison, tu dois enregistrer mon. Et puis aussi ma conversation nanga otindeli Santa pour Santa a publié ngai et après ça fait quoi tala téléphone nanga ndeko tanga ba message na bandeko nanga ba obenga ngai ah mais non Santa kasa a publié ngo po na nini po boule na yeke ngai nde mutu na sali mambuana yebisanga nana esiko na ntongo oyo maka mosusu ebimi ezalaki lokuta nani Brenda wana nga nayebi te c'est ton téléphone à toi na oyeba ndeni. Et moi, c'est déjà préparé. On a mon téléphone, WhatsApp, c'est compliqué. Ça, on s'est les alatés. On s'allie, on a niveau, on publié. Na photo, la conversation, on s'est les alatés, Brenda. On s'est les alatés, Brenda. On s'est les alatés. Bah, ça, la bonne monté, la bonne monté, l'amitié. Bien, on va dire que la madoli. Comment est-ce qu'on s'allie, on a ça pour eux? Pourquoi sali bongo santa kende ko funda ebo samba kende ko funda ebo soma réputation mninga te o sali mabe nani Brenda o sala bongo te makamuna bino ni bale ko sololi o zero tine muninga pour ko bale ko kenda o sala ba propaganda bonganga côté o tama ko bonganga yo mona badoli Brenda yo mona ndozana o ta vina o ndenge ezate vina yo mo ndenge ezali o tala ta ndenge ezate boni boeko makambo kala boke lo babuniwa ke yiye mosala ni mama bonganga yakota bakone bonganga kote nini osala nango za ba prof nango madoli na bengelanga te osala lo za te Brenda osala lo ko sala te ba o nyoso ba ba ninga santa ta camarade Madeline yo sa camarade Madeline bijou to ebi été mais Madeline o ka courage lo ba mama bijou ndenge nini osala to ya ebi été au moment où yo po mettre la Madeline ma solo bijou osa camarade mabe Madeline a dit bisou te o bete la Madeline ma sola bisou pour nani yo ko za méchant style à niveau au Brenda Santa funda ebo samba ezalaka te Madeline aza ba preuve nyonso funda ebo samba
poni ko samtima mabeti na niveau. Brenda ngana oya Lubumbashi semaine prochaine. Nani bisu, Madeline pas nani Brenda to ko pas Madeline, c'est une méchante. Asa mabe. Madeline asa ko solo ba mamnyo sote parce que Brenda obimisi na ba mabe. Osa mabe. Santa. Bele atonga. Santa. Na ora mutu pasi nzoto ezanga bien te. Nzoto ezanga bien ata mukete. Brenda. Na bloqué na nga osiko te. Nata non na sa non ba voice. Na bloqué na nga osiko te. Violette. Na ye barate yo soza na problème nanga so yo kanga na sango batoku batonga koti lelo na ndimi te yo sala bango lukela bango ba problème ngo lukela nga omoni ngane na vanja na intérêt finga Joël te de 1 Joël Kambembo so ina pesi exemple na ye yo ka ba voice bien avant que ne ki songo na mama batu so na pesi exemple ya Joël eza par rapport ya chirurgie Joël a yebi ke faki akeko accompagner nga na Turquie nel parla na ekoloba Joël kuta sala chirurgie ye wana bota azali parce que parce loba nga santa comme aussi ko bota te so kati libumu oyo bota te. J'ai donné l'exemple de Joël parce que yebi ke nazo soigner makama chirurgie pour to voyager maman bino mo bo vanda na Joël botonga kutuye bo silise lo poso nga na tonga Joël te Violette yo likamuni na mamunangai ngano to sona te to bunda te ozongele ngate poni po tout une explication bien OK noko luka o sela nga ba complot OK noko loba ke ngano loba na Joël na intérêt loba na Joël te na zalo ko abino te. Moi quand je parle avec quelqu'un loba na soigner na motema moko na ko tonga mutu o ngano sola na bien te Joël a salingelo te je n'ai aucun intérêt ya ko loba quoi que ce soit nga ba voice na lobi na yoka ki amote ba kisio ba fi ba kenda kabino nyonso muta ko mensonanga azate muta mta sala choix na vie na ye naloba abe Lucifer tout c'est ma vie mais bon tika ko tia makambu ya Joël awa au moment nga na m'adresser à Joël te na tika ko fingete Joël ayebi ke fa ki ko accompagner Santa alongola ba grâce na libumu nga ko to Joël abu na kata nga bino okata dele ki nga so tu na Santa so kati okobota na bi Joël a salatai ye wana bota za bien. Ezaki exemple par rapport à chirurgie na lingi ki songi te na makamu na nga mama pardon Violette yo vanda wana omona nga na tanga communauté so lingi ba yoka biso ba yoka biso ponga na banga mutu te to finga na nga no kitoko nani Violette bimana njera na nga bimana lingi problème te Violette ne me cherche pas de problème o vanda na foyer non yoka nga na tonga yo te bimana makamu na nga ki songi so botika na Joël na bo tonga ye bozala na ye pe botonga. Donc, on a intérêt au ton Joël T. Donc, la lingite, so na m'adresser na yo pour kamusinga. Misuba tikali.